ya mwana Rome baniko ya construire puissance ba chrétien. Paul azawana docteur, Luka azawana motei makasi, Petro azaliwana. La soko ya komonete Paul alobi bon bamikili oya ba juif bazako pese ba église troko ba santu ayeko comme lettre pa Timothée. Timothée na minta suka yebse Timothée bima ba kotana ozali benda na koto Marque bima koto zali yaka koto yo parce que na tika ngai moko awa Apollo to zalaki na yeye azongene na Corinthe po alela nini la atikili lo bana nzambe nde place na force yeko kota na Italie na Roma wana. Empereur Nero kanda esalié apesi ordre na vampire na ba soldat romains so partout bozali ba chrétien po boma bango parce que ba juif ba côté en collaboration pour la première fois juif na ba romains pour la première fois ba juif na ba romains yo kana kina liwa ya kolo Yesu deuxième fois ba juif na ba romains ba yo collaborer na poete ba santu ba continue wapi ba juif ba komi na Rome ba juif nyonso na kata Rome ba komi ko sambela Jésus ba telemini nzambe ya judaïsme allez bon attaquer bango na nde ba collaborer na ba empire romain ba bon ba santu nyonso nde place wana les années 64 65 66 67 tozoba na kata Roma empereur Nero sakula webi saku bambuku ko bakoti na zamba ko chasser bango o bakota na mafuku wana moto babima bakufeli kuna somo nde place na bayeko na ke Paul ye penza muto za matata na bango nyonso teti allez décision Paul ko lukaye complètement mais ko lukaye ko to passer na prison à résidence surveillée ba il faut no bomaye na mai à 67 ser na ngai précisément le 29 juin Paul bakangi jugement le sous makamno esito yebi yango wana mi comité déjà pas filmant na merci mais comment filmer tuko binusa awa tikana te to lo blasuma kama filmer a scénario kitoko Paul tama leka kina ndako ya filemo ozola nanga filemo abongola ki motema filemo azaki mwana bokonzi héritier azaki na ba richesse na ye nde église esalemaki na ndako ya filemo mwasi na ye na bana na ye na ba serviteur na ye na quelque bato Paul azalaki wana Filemo aza parmi bato basupporta Paul na mbongo na ba mission na ebele asalaki po Paul asali 4 missions jusque là toyoka na itokolobelaka bampasi ya Paul yango wana nazwiki kaka mission moko ya Paul ya voyage moko oyo de Césarée pour Rome tolobeli ba mission na ba premier voyage te ya évangélisation ya apostolique ya mibale te ya misato te tozwiki kaka ya suka ya de Césarée prison pour Rome yango wana tobiki eza mebele makambo Paul oyo ne pas ya Filemon de konangai merci lokola bimisi komba Filemon parce que oyiko na Paul te sans ko toucher ka ya Filemon tama za na prison na Roma oyebike ba patron za na boy oyebike mama Filemon bazaki na ba trésor na bango ba bijoux ba biloko ndenge na ndenge bazaki na boy na bango boy yango ateka na bango biloko ayibaka ba trésor ba bijoux ya mama Filemon nyonso bakombola yango ya lekwe bambungu na bango boy wana zwaki yango komonela kanani okoyiko bango naza sura indete bo Ozenimus batu mingi bandeko bayeba koma Ozenimus te na Bible soko tali mokanda ya Filemon ezala ngoka chapitre peut-être moko ezala ngoka muke bazolo belaka ke Ozenimus azaki na kati wana azaki boy esclave ya Filemon ayibaki mbunga batu ya or ayibaki baba babiloka batantalo ya mama Filemon ata yo so ba yiwa bijou na yo mutande wakolukisa yete nakolukisa yo boy wana bandeko akimaka kwe ayeko mwana na Roma boy wana ta ayeko yoka epa baluka ke Paul okutaza awa na Roma na prison ezalaka matata Paul okuta na Paul wa condition mususu mais boy Ozenimus tia komana plus ya lo bingala okeno okuta ka Paul na evita mazawela ndaka pardon ngam za ko yamba ye ko la kulukle place ba makamtu ko yuka boy soki mopaya ye ko oseswe ali fona okuta na tatu Paul ake wana na makasi no za kuta na tatu Paul na prison ne place wana a continuer ko aider Paul ko soigner ba mpota ye na Luka tout ça ayeko ko ita boy na ye mena tama umela kiminge pa ya Paul Ozenimus ayeko bongo la sunini Paul ko yuka okoyiko vana pemena na Paul te soko za ko lia la parole de Dieu te si okobongo naka ti okolia yango Ozenimus ayeko bongo la motema me webi makamile lekaki wana Paul na kata prison
akomi lettre pa ya Filemon. Alo Filemon camarade na ngai nzambe apambola yo. Me ko bosana te. Ete na yebi ete Ozenimus akimaka olukisisaka ye. Webike soki mutu ayiba bijou kolukisa ete. Okolia se film. Akolia? Akolia ngo. Ozenimus balukisisaka ye. Me atika bakanga ye. Bakanga ete ale kwa ya ye na Roma. Roma po kanga mutu eza siku ya. Me Paul alobi na Ozenimus lokola sikoyo na prepare obongoli motema. Okomi pe tata okomi moko na biso. Ozalaki boy, ozalaki esclave. Sikoyo faut koma libre parce que quand na kolo so ba esclave azali soute. Mais nazo komela yo lettre okende kopesa pa ya patron na yo Filemon. Oh God. Kanisa mutu bazako luka ye. Faut bakanga ye. So ba moni ya bakolesa film pa Filemon. Si tout mama Filemon oyi kolia ete. Pa iba ba bijou na ye. Mais Patrezo nyonso ye mutu ayibaka yango. Mais sikoyo Paul tala makambo aza koloba na Ozenimus. Sala nini? kende zonga kuna Zonga ne pas ya père Filemon mais ma lettre ngo makambo zo komana kati ke oh l'excellence Filemoni. Na yebi zo na problème na Ozenimus. Esclave na yo, boy na yo, me bana lelo komisa nini libre aza sunkole na yo aza su boy na yo te. Me mama likambo limbisa ye. Munde yo ba bijou na zongi samba bijou. Ayo ba trésor azongi sikola lettre pamora ya na biloko bizina ko limbisa ye vide. Eza ka exercice. Donc ye peut azuper lettre ngo directement ke ko pesa pa yes patron na ye. Merci mingi na pona ko toucher Paul ayeba kete tangu patron na ye Filemon ko mona Ozenimus na bata pemeli ko sai amona ni moyibi Paul aboya ki risk ezala atinda ki ye na mwana mususu alobe tambo kende yo Ozenimus mtoto ma lettre na patron na yo kastambo kende à quelques mètres, à quelques kilomètres na cité on a yo bomba na nous pesa na lettre ne pas ya camarade oyo comme ça ya comme ça et puis boza la sike Filemon tangi d'abord mukanda avant yo like sa figure siko tala mutamba tela ki Filemon abina Filemon boye oza obligé on lima Ozenimus nanda kuna yo zongi c'est comme serviteur les sous-souté comme boyite comme esclave te mais comme moko kat na ba oyo ba kembi na liloba parce que vandi plan na ngai Paulo ayekoli nzambe malamu pe apprendre comment côté aza moko na biso et puis yo pe Filemon soki ko limisa yo te yeba yo timedwa aussi nini ngade faka nini ya bon Paul a defaka pa ya Filemon te sinon que Filemon te ko pesa Paul parce que azaki patron mais sikoyo ko bosa na te Filemon a bongola yi motema na canal ya Paul azali na bana ebele na baluka oyo na ba Filemon donc na ba Timothée donc Filemon comme mwana ya nani ya ye Paul elingalo bake yo pe Filemon time doit donc soko bongole o tei muta bongole motema donc mutu wana donc il te doit oui comment il te doit parce que a comme papa na yo c'est ton père spirituel tu lui dois du respect makambo nyonso ko senga il faut obéir soki sena muta bongo ate yo obongoli motema mutu anaza mwana mke aza mkolo aza nini ozala président ozala nani mutu ate yo liloba na nzambe soko bongo te mutu na tu lui dois du respect nyonso total yango na po yo pe oko devoir ngai ozala nyongo na ngai lokola Ozenimus azaka na nyongo na yo pa yibaka ba trésor na yo siko na zongu sepa na yo recevoir et bon travailler ensemble siko ye Paulo azotindaka azosenga Filemon alimsa mutu muyibo ayibaka kuna Ozenimus yes Ozenimus yes siko aboye ko limsa mutu nani Tertullus yes aboye ko limsa aboye alobi ni makamba sala vérité bande kona bande ya moto termine bisika oyo ngai l'impresseur Joachim Zambona accompagné ma alim dali ko poser la question obiete Paulo aza ko yebisa Filemon alimbisa Ozenimus boy na ye moyibi muzayibaka ba trésor na ya ntalo oto yebi penda koma ya combien de milliers kwa iko na valeur te ayiba ngo ateka ya mali yako ya kena na Roma lelo yo aza ko yebisa Filemon limbisa muntu ya boye da landa yema ko Paulo ndeko na ngai mama ani alobi yebi babetaka fimbu na Tertullus aboye ko limsa Tertullus baba capitaine aboye ko limsa vya awa makamu Tertullus asali ngai na ko limbisa yete likole ya sentence ya lokuta wana bakamukosela ngai mais elo moko na website tika to continuer na suka ne to ko basoki pour la limbisa ki ba ennemi ne to limbisa ki bango te mais en attendant c'est na ngai tika to ko no zo mo reporta to ko zonga
nde tokoyeba réponse ya mama Ani akozila ndenge nini ke Polo ye alela kofia komisa bato film lela kobomisa bato ye mpe babetise film eske alimisaki bato wana muntu kotina ve toza na Polo kati na Roma siko akangami merci mingi